qui n'y a pas nana sakasaka bofa na boyoka. Faire égola a olé kana bosolo. Président et orchestre. Monument ya musique à Congo. Baya botuna ye babuzo ba yo salaka. Andi mona TV. Poso ki yo na plainte baya ko kangai. Moussa bandi qui s'appelle ngana na kini na bandi qui journaliste na koti Moussa na sap olula été poani oyeko lula Moussa na visibilité au fait rigolo la PCA banda kala no banda mona Moussa obotela kay mona te poani poani yo kendo vendre la Moussa na yolo te bo sali bala poani ozora Moussa te o china ndako no bo sali bala o gratter na visibilité à faire rigolo mais ma chérie faut qu'on a un peu reconnaissante na vie tous autres mais la gratitude c'est pas que ce leader a un gentil, le leader a ben poli à Babouda, bino ba pia no ba mbote te boko ko no bila bango. Boko ko to na ba leader il y a très impoli et le bango ma fille très mal poli même. To kana bango ah. Boko kaka, bo kuna bo fionto laka. Si vous voulez comprendre que tu pas pervers mutema munene bozo ka ba poser ba question yo mwana so sala ma bolo la kombo abi mwana ka mwana ça veut dire ana mutemo yake mwana ta beti mata ye pona kati non le viki aza mwana nga makila nga ochaka na se alobi na so bien azaka faire na ndako nete na ndako naza papa a mobali ya moto so comme na podium ndako mi Jésus de Niance ni kaboronika ba pete siko ibanzo mata nzama boyo ka parti fali bato bazana na poto o bazako finga kofi fere ba finga bato nyonso na pesa bango visa c'est fali hein ba ya poto na visa ya fali tangu impolitesse na bango commis à l'extrême parce que bazaki ba professionnalité balobaka on donne ce qu'on a quand tu fais amitié avec un bête il va te donner la bêtise. Tant que bêtise est commis l'icolo, qui a écrit la lettre? C'est l'orchestre. La même orchestre peut s'agir de visa et wangani bango la lettre de la TV. C'était pour protéger l'image des Fali. Mais on n'est pas bête. Basolana Falite. Mais ils sont là pour ça. Il y a un open de pesaka bango visa. Mais lorsqu'il s'agit de l'image, on doit se dédouaner. Période où Moko Sankara zo beta ba bordir ke zongi. Boti comme kana mbanga na ba sala analyse yo. Période où Moko Sankara a mema mokili likolo ba musicien nyonso eh. 20 ans de temps l'équipe pour son image il a dit quoi? Il a dit ngai na responsable à Sankara te, makamu Sankara sala ngana e makamu sala kate. C'est normal. Yo moko fingaka o zakana ba plainte ok koto ba kangio ba bêtise tu t'attaques à tout le monde ba tout na fait faire aya ko vendre aya ko ndima yo ke makambo sala ya ko bima responsable na yo makambo yo sala yo salaka qui veut dire ki ni musoko zaki na ba conseiller ya malamu on va betaka à tour place faire azo répéter après wana TV c'est son image. Mututu. Naba tu vas finir la Kofi. Yo quand c'est Kofi on nima. Et ça musique. Faut timba. Nana saka yo ko perdre ma moto ye. Mobile na ba diminuer hôtel. Place wana sko nga. Yo moni place na le gabino. Place wana ngobi mama mo ye. Olobi bon. Bagoloa bo chana se. Bomoni makamu papel va lobby oui eza bomoko ngai na za soda na ye pendi na na oluka tabo okuta oh et là on fallait pas tikri kota yo fallu le molamu pour le faire abeti kuna abeti ne 12 eza 12 imaginer soki okuta ozala tang basala relation on comprend soki nana saka zala katango faire na kindingu ba yebanaka. Là, c'est autre chose. Niti, R9 a sala combien de fois à Kabolanga le Ketchu. Na ebisa etangu na yeba le Ketchu yo zalate. Le Ketchu a yebi. Ti na ndimi saka ye le Ketchu. Na ndimi sak R9 le Ketchu. R9 on a linga batute. Ma linga ka le Ketchu aka nanda ka le Ketchu tolé to pona ndimi sa ye le Ketchu. Na ebisa ngabi okoki jamais kokota makamnanga na leke afinga ngabi leke cho ata fingi nga pe na ofinga eto mesana bongo tokozonga tokosolola
yo koki kokotama po yo kutanga na lekechu soki yo yebaki ngai avant lekechu c'est bon mais lekechu ayebanga avant yo oyebi makambo to leka na liboso avant yo zarate c'est ça le souci ici naebite est-ce qu'elle a le droit de faire ça qui dit on a fait bayebana kala bayebana kala ya kuya ilingi kindingu na moto ya fere Aïba Papa Hervé avant sa case, ce qui sa case n'a pas comment on a. Muzé Kindingu, Fojo, Nana Sakamadesu, Focheri, yo Muzé, yo Mutobando filmé moi sinon ya Choko, abanda kolo baba bêtise, yo Muzé, wa mukuse otala, ozaboy, mukuse. Yo, ozara pas petit nanya ebaki yo. Bino ba petit musu ya salite yo. Bazo valoriser yo balobi nos na société na yo. Yo. Pas mutu azwa yo faut okende nan bosali contrat. Mais yo oazo bakalo kwa mwasi na yo. Oazo ba makasi. Yo, il est très na mwasi ya Choko. Yo. Yo Muzé, ozalaka pas petit mutakala nanya ebaki yo. Lelo faire rigolo azuyo a fabriquer yo, ba fabriquer yo. Doko abumba. To sali yo. To pesi yo forme. To pesi yo na mwasi. Et pose ozo kende kuno zui mwa biloko mwasi na yo yeko publier pa na compte na yo. Omoni biloko ozo sala, Muzé, ezani. Taba Muzé mususu. Bino bolingo te, bolinga ka ba problème. Ezanini. Symptôme la gauloise invisible, mère des mères. Ya on a nous koyoka makambo. Mère Katalikambo. Katango mère. Dynastie 82. Vrai chéri na Katia Suisse. Ya binongo wana. Nana Sakamadesu, petit nabiso. Ezani petit. Choko zotie, comment ils sont mariés les aussi la cabo pour na choko. Ni yo na mobile na incompréhension tu na niveau. Vraiment ba to miku se ba to incompréhension. Bino na yo na mobile na yo faut bozonga na no classe. Vraiment. Bino boza mayele te. Mabeni ni papa Hervé. Alobini mabeni. Boza na entreprise, est-ce qu'il kosi? Entreprise wana kisi ya botoko chaque jour. Maman, entreprise ba valoriser ka yo za na besoin ba lobake mobile na waza petit mukofi ya faire. OK. Yo na saka mwasi ya petit mukofi tala niveau. Mwasi ya petit mukofi ya papa ya. Mwana bitinga ya papa ya. Bino pe bato ya. Classe vraiment ça na moi. Na moi vraiment et pas qui saka moi eloko na vie ya mutu. Oyo nde balobaka mutu vraiment. Oza couple ya bato incompréhension vraiment bato poussé. Mère na biso dynastie 82. Vrai chéri. Symptôme la gauloise invisible. Mère des mères. Talaga ke mi perve. Bunyizi batu batu babeli maboma. Internet mobimba paperve. Gauloise ndenge bana mezomero bazoboya fere. Boy baki ba réponse na bango nyonso fera emion kati ya morizoire. Ah bien, les spirituels attirent les physiques. Na boyi ba critique ndoto nga sans polémique. E kokoki sama e jour enkoya. Tokota na ngonga na fere, ya ngonga na fere koki bana mezomero ba koka lisuti ko supporter vérité. Fere gola bilenge na bilenge, belle époque, vraiment tokolanda bino te ba wenge men. Biso ba gaulois, gauloise. Yoka message pona yo. Soza gaulois wenge men te. Soza gaulois ubimina kombo ya fere gola papa na mama na fere gola ba pesa e. Kombo na ya bukoko. Nde gola. Babenga Hervé Gola Bataring. Koza la gaulo bimina kapti ya kombo gola na kombo na ya famille. Biso to bina kati association te na groupe moko boy non to bina combo original affaire de to bibengi ba gaulois toza les seuls ba seul fanatique na monde o tozo porter combo ya artiste na biso to bibengi ba gaulois ngana benga ambassadeur ba gaulois parce que naza parmi ba top 5 meilleurs auditeurs affaire na Spotify na version payée ngana futaka
3,29 dollars chaque fin du mois. Nous avons fait Spotify. Les seuls artistes qui s'abonnent à Spotify de faire. Nous sommes fiers de nous prendre à Gaulois solo. Alors, ce que vous avez Gaulois, Kolanda Bangote, il y a un bil qui tourne à Mbila Bangonze Bona. Ce que tout le monde fait, Gaulois va fâcher. Chose étonnante, hein? Ba bengi au chef d'entreprise. Moi, si nous avons la moukia qui est dans la télévision, non, nous avons un chef d'entreprise, nous avons un moussa de Sara Kazara, fin de bateau. Allez-y voir comment que mindset na biso ba congolais a normalité. Kolba ki non moto za kulutu na nga. Et comme les moto problème. C'est-à-dire que fait de ce que bien à bimika na télévision. Alors bien ta bonjour. Il faut toujours analyse, toujours une mission, toujours critique. Non. Yango fait mon rôle. Na bandoto na nga. Na sina décidé mobali na nga. Tena ye chocolat, café. Taille mannequin. N'a prénommé ma douceur, secret, ennemi éternel. Yahweh sala miracle, pour naïe baye. Les spirituels attirent les physiques, n'a boyi ba critique, ndotonanga sans polémique, et koko kisama, un jour ekoya, tokota nangonga na ye. Assemble. Nzembo na amour lizoza na ba message ou makambo to mona interview fait la sali. Ba réponse na ngozela kati nzembo amour lizoar. Vina biso de la jungle. Peki sabana na ya wengi. Mezu cameraman. Batika yo ki biso bagolo to zangela yo. Benda bango matoi. Ozo rivi. Ozana evenema makasi ko beta na tida sarena. Ndego zo ya ko tika bango ba ya kufinga fere. Biso peut kotika yo te tozong sela ba balle réelle pour biso ba golo mtema mabito kodisa tribalisme na muziki tozong sur manduki to sur manduki yango fere golo yango effraction ambulance ce que sali effraction ambulance roulage au kango effraction ambulance oye memi ka grave roulage comme mangote na bureau imerama beuzali usali sanga pona zuao. C'est-à-dire effraction ambulance au salango ata micro grave roulage comme jamais na bureau déjà le faire azana kati ambulance binosko tout binosko subuningi bolba roulage au kanga bisote yango to kende na bino ka bongo ba frappe na ba frappe bozo biso ba to ba balle réelle to beta mama nuki ya minene mindenge mama nuki ni to memarango na ba flèche to beta ba flèche na ba poison na kati ndeza ba 20 paroles to bimisa ka okiso yoke yango oza déstabiliser bino bosakana biso ba golo bosakana na biso bosakana toza ba golo 2012 toza ba golo 2025 mitema mabe pona fere to construire base solide na biso bino boya kono boya bokota bopanzango jamais to kotikela bino place